Bonjour, bonsoir, bandeko balandi émission ya Binogram si chaud. Kande baloba kae na site na bino et chaîne na bino chaîne na nga ya yo ya ye biso nyonso tout Carrefour des Stars ya ye moko ye la patrona. Limi alemba Ange Gabriel mwana Canada tongo. Donc bon même bien bana ba Canada ngana mwana pota tongo mais mwana Canada tongo tout. En tout cas, bah, grand merci na bino bandeko balandi bo continuer ka ko s'abonner massivement donc dans boza ko s'abonner on va recevoir information malam. Carrefour des Stars et la bino toujours malam Carrefour des Stars surtout là li to ki ba peine no to ki ba remarque na biso ça la biso toujours bien donc toujours kitoko l'autre yambeli bino moko ya ba artiste na bino donc voyez bien déjà voyez baye. À bientôt là pour découvrir le belara marama musala on ndenge za rapport to éviter le na Congo to tikala na musique na théâtre donc nous mi balana des autres musabiso en tout cas bonjour papa. Ah bonjour. En tout cas bonjour papa opesi moi kombo ndenge za ah kombo nanga Coco Belge donc ya belgicain na jouer na kombo ya Coco Belge. Je na kombo Coco Belge merci beaucoup. Coco Belge Matalatala. En tout cas, merci beaucoup Coco Belge. En tout cas, Coco Belge, c'est biso nanu o utawapi, o zanani, te o kende wapi. Bon, ko kende te pour ko kende za eza marama mulai. Ngana witi na Chic Choc Luenge, groupe ya président ngade dans radios. Vatimbela mbwengi donc awuti na groupe wana. Mingi nde naza siko epa ya Mama Via. Yo za na Chic Choc Luenge directement comme pas Mama Via. Oui, nazalaka na Chic Choc Luenge. Pour le moment naza na groupe ya Mama Via, hein? Nouvelle vague. Ya Mama Via Mamola Kisi, Kilo Mboka, Kilo. En tout cas, merci beaucoup Mama Via Kilo Mboka Mamola Kisi, la queen. En tout cas, Papa Belge. Vous avez qui directement à Chic Choc Luenge après ça au pas Mama Via to éviter olala pour Chic Choc ti lo na yebi ke le kaka olala ka la muki boye olongwe na yoto et le roni vraiment ça qui me kana ko expliquer bi bon omoni ngala za mona ya ngadia dia na laina la muki na habité na ke ne pas Mama la kisi afunga Alex Saranzela c'est que na Chic Choc balaksa yote te Chic Choc Luenge za grand mouvement kuna kutu makambo kutu yo lobeleza te mais au mona ke bazala toujours na mutazo la Sanzela vous comprenez tant on a tali na tide nga habité fona kende na et pas Mama Via pas maman au moni ko zala pas papa et ça a pu mabete vous comprenez papa ko sala ko boya mama ke sala bienga na ye et sala ke obeta tour maman mutazo akoboko la bino yo na tala ke papa zate vous venez que pas maman pour maman ta soin nanga. Vous comprenez? Merci beaucoup. Quand on balobara, bano babora papa maman bazara mo éducation mususu ke ba papa mais ngana nga contre pour ngana bora me papa na éducation mususu. En tout cas merci beaucoup Coco Belge mais quand on connaît ça biso na Chic Choc ba pièce nini oh joie côté nga biso mois 2 mois 3 ndekaza. Na Chic Choc Luenge en tout cas na joué ba pièce ebelé. Donc il y a ebelé à grave. Oezaki nakolo ba momoko pièce nanga mingi ezali pièce ya mwana nani okompa pesa mwana nani so talaki mwana nani jouer place ni na jouer ki papa ya Momo donc il est très bien ba film ezaki belé na jouer et belé donc mingi tout mwana lo bezate po mingi fana lo bela nouvelle vague. Et ouais, sur nouvelle vague, au monde a film vraiment ezali. Belge, vous êtes bien la polémique na plateau OT. Yo olingo boy, le belino le lora olingo boy, dimiti bonganya. Netira olinga boya, Chic Choc Luenge, mais ba boya récit ko utate. Merci beaucoup quand on répondre biso. Coco Belge, mais quand on connaît biso pas Mama Via, n'est pas film ni nos choses joie, to des choses ça peu banzonding na ye. Tondengeni. Bon, pas ma vie, en tout cas, banzonding est à moi trop, est à moi belé. Donc, est-ce que tu as une minute au pied, c'est ça, na marché, na minute, c'est pied sur ça que maman peut pas payer un euro. Donc, na joué tout le monde, na joué mobile na pardon, na joué mobile na faut mon na makambu. Aux hommes, on a eu na minute et au sala succès na site na yé moko pour maman site na yé.
omona soko to beti TV ya TV mode omona Yesu muninga malamu omona ezanga omona kid l'Éternel omona nga ombana mbonda omona nga donc ba film eza ebele on a joué kuna ya ba black té on comprend na minute ne so koti omona pena ke nga pena nazawana ozomona donc tant nazoloba makambo yo mode ba manaka yib makambo nazoloba azaki na États-Unis na micho kuta na Brésil amna loba mode ba manaka yebi makambo nazoloba oyo dadi matuda mandangi na Paris ayebi ke mamna loba za ba black té esa pena solo po omona kutu oza circuit omona ke niveau na okendele ndeko nanga mwasi ma vie mangana Angola tala surprise nanu ana des groupes na kin na moko na Luanda atali nde na okendele habitete papa yo na okeno Luanda osomona donc ça be sengo moko boye ba plaisir moko boye oyo emsu na jogi na unti. En tout cas merci beaucoup Coco Belge ndenge ozo répondre à ba question na biso. Ya Mimi Alemba Ange Gabriel en tout cas pour s'abonner massivement. Mimi Alemba na lobi makambo ngonde yangoyo. Ya Mimi Alemba. Ozomo comprendre. Donc tant qu'on a luba comment netinga na langue mais na langue té. En tout cas merci beaucoup Malembe. Malembe Coco Belge ko kenanga bandenga na té. Coco Belge mais quand on connaît biso est-ce que au joueur capé jeune garçon de ngoto monyo lelo boye to au joueur ka papa. Bon ngami na joueur papa. Ko jouer normal pena na habité na habité mais mingi papa o eza musala o ngana salaka eza rôle na joie eza rôle à papa eza esprit moko boye yaka na ndoto na lali boye na lotike na osuka na piscine to na bimi mbamu na ko mo jouer tonalité. Coco Belge okosa biso mo ba bien ndenge ezalaka na plateau mo eloko moko boye po Carrefour des Stars en tout cas yango nde makambu Carrefour des Stars eza makambo ebele o mona lokota no pemusha okwesi o mo idoka makambo yango na betene eloko moko o mona pena ke na okota makambo yango ta na koloba o na langwe do yambe mo moni alokota eloko kwesi elokota malokota vous comprenez bino bolokota biloko bilokota okwesino lokote mais olokoti mais na lingi makambo ndengona te tango na koluba bokasete na langwe mais na langwe te mama oza komona ngai ndenge na zaboye nazali papa oyo naza kosala basete ngai na bota bana bakene mikinzi ya poto lokola Florida kenge mama na Kimberley tanga fandi na poto wana atindi Kimberley ye Kishasa arobi papa Coco memanga na église. Bon, ngape attaque Coco. Ngana ta Coco lulendu attaque ngana tali Coco na ngai. Bon, na meme l'église catholique Ndi toke na église catholique. Sangwa ngani pasa kuteya malamu, sangwa ateyi. Bilo boyebi ke ndenge sangwa teya ka Miss Cecily, oh ba mama bokomba mabele, ba mama yoke malamu te. Ba mama fa yoka ke sangwa lobi ba komba mabele na église bango ba yoki ke ba yena mabele pa ya sango. Mais ne yebi ce que l'ondation. Ba mama ni yoso ba yena mabele pa ya sango. Sikoyo ozo komona ke ngambo ko na sabo ngana yoka ki soni po omona pena mama oyo ayena ngo. Ata mama na lemba. Mimi, mama na bango, mama na Mimi lemba. Ayake na ngode. Tele lwa pamplemousse. Sango yanga yango azokombe. Sango yanga yangoyo. Ozo komona. En tout cas, merci. Aïe, Orly Mazeko, Allemand noir. Yo vraiment, en tout cas, la évité la benga yo nani. Orly Mazeko, les 15 ans en gros. Septembre en gros. Quand on dit que le qui rentrée scolaire, yango. En tout cas, Coco Belge, merci beaucoup. Coco Belge, j'ai vu ça non. Nana pesa yo sentiment yo sala théâtre. To idole na yo na théâtre eza nani? Bon, vraiment, ngana ko bomba te. Nga mingi na ndotala groupe mingi za pena ya vie na biso sans souci. Azara trop na ndotala mingi vie wana na président ngada na ngadios. Donc idole na nga pena zali prise. Eza ngadia. Yango pena sala effort na leka na nzela na ye. Na leka na ndaku na ye. Et baksa makambo na yaki nango donc idole na ngeza pena batoni bale wana présent ngadia papa na nga sans souci il déjà tika biso nzamba simbara batelaka molimo na ye vous comprenez donc papa so guyo sa théâtre za le maréchal paix à son âme donc na président biso ngadia depuis mboka libanda ouais président donc en tout cas pena président bi tango to mi balena ni siko idole na yo
bon idole na nga tro zanga dia eza prise au moins lelo bato ba découvrir ngate na osenga bato bazwa temps ya kotala ngai ya kotala nga lobi na nga nde ba koyeba ke nga naza ko nato sala biloko mususu so landi ba biloko na nga mususu na salaka bato balanda bien ba senti ki ngade déjà na kati eza pena makila okopona ba senti moi qui vie zali parce que vie wana aza pena monument ya Congo omona donc ba ki se comédien to se belé to sa ba succès ba vie na so ba sali ba succès mais omona vie wana succès vie wana esilate tala muta sala publicité avion à l'époque na habité ba sa ba publicité ba lipa omona sa publicité moko kutu yemso alekaye ba nani tanga tamoko mais ba se belé ba sola ba ko rasu musala te ba koma ba publicité tolobela bango te ba sili Coco Belge Malembe basala rasu musala te ba koma ko donc ça que yo loba na président sai te wana pena te ozoloba po basala rapport to yebi lelo président sai ye groupe na ye et les relations na TVT donc akoma ko sani ba pido yo loba président sai te wana mto lobi nga ta koma mutu te nga mutu te me lobe te lobi nga na lobi boye bato wana déjà basila ba ko asuma kamote yango moni ndeko na ma cousin na nga ndeko na nga masoka lobake baza iloko te donc ba pena iloko te parce que ba mona ke ate toke na biso kaka na système moko boye moi publicité calamité ba osa kamite ba osa publicité bombo na ba joka pour tout TV ne se comme ka publicité ba sala musala ba osa la te publicité ebele o prendre to sala nde boulot pour makambo nde kende. En tout cas, merci beaucoup Coco Belge. Yo Marambozo Luka. Yo bongo na biso, yo bongo na Carrefour des Stars. En tout cas, coach Ben. Mon vieillot na évité. En tout cas, stati dans lembi la nga kotaka na stati dans lembi la nga ya la lembi yo. Coco Belge, mais quand on connaît biso, na ba artiste o ba jouer ka ba papa. Na papa o ba jouer ka ba comédie. Mais quand on teng la biso ta moi 3 combos oyo ba jouer pena bien. Te pour le bando jouer bien kala. Kala bando jouer bien. Et na ba o ba jouer ka bien. On a le biboye. Bando jouer bien kala. Et c'est ba succès ba ça qui no bazana ngosusu. Bon, teng la biso 3 personnes. Les amis tu ça maswaku. Après maswaku bongo na ba papa so tenga maswaku c'est nga mo belge. Mais sili to suki wana. En tout cas, Coco Maswaku, yo bongo na ngai, yo bongo na nga, oye mam na oloba, yo bongo na ngai. En tout cas, yo nde makambu. Merci beaucoup. Coco Belge quand nous allons répondre biso. Est-ce que nous allons vu que le président Sai a la patron et artiste et comédien nyos. Jojo Matuila na Paris, Jojo Matuila makambango yango yo, Jojo Matuila. Bon ngam tafuta nga zate. Nga batu bafuta ngai eza ma via. Tolobi bongo te Coco Belge. Est-ce que yebi que président Sai azali patron ya ba comédien et ba artiste et comédien tout. Te azali président ya ba comédien ya groupe na ye. Vous comprenez? Eza ya groupe na ye, eza ya groupe na ngate. Afuta kanani? Ngana dola nga papa paiement te ke na kene pa na ye président ya futanga. Ko futa ote maza patron. Patron ba comédien. Patron ba comédien na ebiete. Nga patron ba comédien pa na nga ezaka ka muta futa ka maswaku, afuta ka Bronly, afuta ka Coco Belge, afuta ka Papi, afuta ka Mama Lima, afuta ka chef Beau Garçon, chef Dose Christian ezaka ma vie. Mais oyo tangela nga tuka na ebité. En tout cas, merci beaucoup Coco Belge to ke na biso to ko bakaka. Dimitri Bonganya yonde makambu yonde ba problème abi yo soko za awate vraiment plateau ya grande si chaud tombé. En tout cas Coco Belge merci beaucoup nengo répondre biso. Mais quand le bamon na kolo site na biso oyo. Mimi alemba lo bane mo li lo bamoko kaka ndenge zala. Mimi alemba bato nyonso yo lingaka wana da basila na bango. Mais na ebi ko zaka na posa na bango mais nga na ebi sio ke basila. Vous comprenez? Donc pour moi na pena ke basila pianga chance moko boye otalanga trop au mona ke pena ke basila déjà maswaku déjà pas maswaku na pese mbote place azali dans le bac baza iloko te. Vous comprenez? Ba pene le côté po kombo na bango ndenge zalaki na lelo eza souti. Donc il a kisi que génération oyé maman en tout cas
mingi ya koloba eza te mingi eza nde musala nde ejige eloba oyo tosala lelo. Donc mama Mimi Alemba ngai belge stoki na lobby okasa na langue mais na langue te na lobby ma solo na pesi sebo bula na Brésil wana mama na ngai na lingaka mingi mama oyo aza mama motea malamu mama via Quidmande na pesi mbote place oza ba fani to nouvelle vague ba fani tout ya mama via en tout cas bo sabonaka na via TV Monde. En tout cas, Coco Belge, merci beaucoup, Rolobala Yo. Coco Belge, le mot Yelinga Siko, appelle le Zinga Karasiko, Coco Belge. Pourquoi jalouser un bino artiste et comédien? Car il y a un président, ça est beau. Quand on est bawana, Missus Beba Boya, on a un peu bateau. Non, que le moment, président vit de loin, un batelier poison. Pour ni bossa babilo rabon. Bon, en plus c'est ce qui wana te moi na actrice na biso to yeba li salango maboke ni moi ni mbasu neti moi na pena asali bino nini vraiment eza pasi mingi na Musa na biso eza so amoni mutamati ki mutea mabe ekotaka tro na Musa na biso pasi pona président vide loin donc wana za ndeko aza pangi donc to utane pena na se tito komi lelo boye tia komi lelo nenga zawana papa vide loin mukilimo bayebiye mutoro nié azalité passe na mutema muto asa eloko ndengwa na nzamba opinire vous comprenez moi na sa mukito ba paya moi musalango pole sa mo libota na ye bana na ye yo kilie jaloux ozwa nini soko bomi akufi ozwa neti nini so nenga comme na maladie a du maladie pana ya sepeli menzambe likolo sa nini aomona musala oyo eza pasi mingi na bato ba musu bakanisaka so mutasa atu succès asimbikisi mais oyebi souffrance a mutu wana salité pour lelo commander lelo komi orobon mama eza ba place muso ye tourner film ba bibinote photo toka batu o basala ba kombo mais nzamba sali grâce biso peut malembe tozoya na muke wana en tout cas mutu asala ndengo wana atika na tuni lo moko etoninga na mwana bato ebine lo kote Angelo batanzambi boke ko bwa kele mbasu kaka bino ba artiste mama iza pasi isala ngomba azalaki moko ya pili ya mboka asa musala bien lelo mwana na ye adu mbasu mama nzambe ka sunga nga conseil na opesaka epa ya mama mwasa lisala ngomba alemba te na mabondeli après ya trop po ba jaloux na ba silité mais ba jalongo pe to longola bango to longola bango kala mingi te misana bango ekebima poelele. Merci beaucoup Coco Belge, merci vraiment de nous répondre à l'invitation à Bisso. Merci Totika Yote Mbasima to Yambo to le belaka mamba bien. Oko passer mon numéro no ya téléphone, au pesi mo bamboti na bayo kaka ningeta. Mingi na pesi mbote na ndeko na ngai à partir Afrique du Sud mbala siala na pesi mbota trop en tout cas maman na yebi ko tsanga na mutema. Numéro na ngai ya téléphone eza 0 ubeti code na biso mboka ubeti code ya mboka 243 933 15 77 code ya mboka 933 15 77 soko obengi okozwanga moko ba ope bazana besoin na kota na ba histoire na bango à partir à poto ba osala film ko Belge zawana en tout cas pour na mbongo kotungisa mate na wana sa na musala mbongo te ba o pe balinga ngai bazana besoin basalisa ba film mais eya na mutu na nga numéro na nga ngwana na bandeli susu obeti code ya mboka 243 933 15 77 donc so bengi en tout cas na osala ba film oyo linga batu yupo osenga ozana kati mbote pona nga mena bosanité na pesa mbote na ngai pa ya site na biso Carrefour des Stars ya mama Mimi Alemba mama na bisi yo ko Belge aller leur fort yeba ke na leur fort Mimi Alemba kotika ngate
ponga pe na kotika yo. En tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup. Bon s'abonner massivement à Carrefour des Stars. Ou jana yo bongo nanga. En tout cas, bon s'abonner massivement, bon s'abonner. La pièce unique, moi, à Paris, à Tongo, Babi Yoza Motema, et Mimi Alemba. En tout cas, maman la Luna, moi, si à Mundele, depuis Canada, bah, gros bisous dans le psychosali, la sanité, tous les Beyrouth, je vous salue vraiment les Beyrouth, groupe Nana Lumière, maman présente sous des Monica depuis Paris. Na bo sanité, na obisaka ba na poto, pesa ojane zoya. En tout cas, on a pena. Botalango, bomona ba conseil, bomona makambo, bomona pena pif makambo. En tout cas, merci beaucoup, babi pièce à Ujana. En tout cas, ce bon la na on musique te kana Carrefour des Stars, Carrefour des Stars ya Emoko et ya Mimi Alemba. Bonganya yo bongo langa. Yo bongo langa na baki junior na ngate yo bongo langa. En tout cas, junior de la sagesse, grand golé. En tout cas, na Angola, en tout cas, yo, la évité mon lobel la mboka papa. En tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup.